ça parfait. Voilà. Mais il y a des lissoumou et des lissoumou, c'est péché contre ton propre corps. Ok. Parce que moi, on a vu à ça la lissoumou contre son propre corps. Lobby? Ah d'accord. Abandé ko calculer. C'est-à-dire, Oliana yo ma calculer mu ko ngana. On a comme on a bio na bomba. Otumedi manzambo zo yoka. Na makambo to c'est internet. Ba vie oya bato BBC, ba réputation oyo BBC et le mot est important le quoi réputation exacte. C'est ça, il s'agit. Voilà. Vous t'a conseillé non moura bongo alinga kiti. OK. Ah ça va bloquer non. Et dans mboka sika oyebi mututé, à part muto abengi sur. Voilà. Tu as mis la poto ezali mobali ya camarade na ye. Comment ni na? Bazaka pe na terrasse. Na lingwala. Na comédien moko boy aloba. Abiye mwana wana jemo sakana ngala lala kana butu te pour na théâtre. Mais pour la musalo la tête ngala lala kana butu te na luki na butu. So na moni na moite na beti mwana te na luki na butu. Tala bat ba ko ngala ba yebisa ngala oka somme on a dit oh. YouTube moko tabi oui cette dame a mérité ma bonnet. Félicitations. Et puis balobi elle est la première. La première actrice. Congolaise. Oh là. Il y a reçoit trophée au nan milliard il y a artiste congolais. Moutou a la lutte contre la génération. OK. Na nuna te ya ko ba mukuse na kota. OK. Menza ma ndenga sala batu. Belle fille. Te ya za mwasi. O nene ya kukuta confirmer ka za mwasi bongo. Nene amte ebi beleki na biki mu za mwasi bongo. Za mwasi. Nene amte ako confirmer ka mwana ngeso. OK. Ka za mwasi. OK. Na poto. Comme balance même na poto. Au fanda na yo, mais il faut zonga. Parce qu'il y a comme compliqué bo zonga. Abia zonga ti. Papa pe ma finga oyo. So zonga ti ko nanya ko linga ko yambo na kata ndaku na ye parce que obanga soka yambi yo makamutu e kale même ko loko luka ozo mukanone o finga ye. Déjà tant makambo e bandi. Sortie médiatique ya moura tanga leki. Tant on a moni Karine a salé mission na sima mutu na lela. Bela castayo tempe na bote o bande yo wana kuno yemba na bakini ba ivoirienne. Bela castayo. Mais ba le bakela mobali muta bengi si yo non, mobali ngo beti muninga musinjo. Voilà. Ngala kina ngo bongo te. Abeti nini? Ba beti muninga na musinjo. Abeti. Kolesa kubisama alléluia. Yalaba tumoni gingombe tumoni mama na biso tumoni bandeko beli bazaki tumoni dada na kati mais des gens balobi il fallait pas la patronne bile bobo tamile bomo na la patronne nga communal amta akoki ko pesa plaisir te tout ça ba logique tote Karim Mokonzi awa ça analyse normale voilà tote grâce temo awa voilà tote moura awa bango tumba basala Karim mabe. Mais tout le monde a justement à Karine Mokonzi après Marambo et Moura. Karine Mokonzi va y aller que propos tenir concernant artiste et comédien. Tout le monde est ici matin mauvais allez ne continuer kaka. Zwa nini oyo nini bicarbonate de sodium. Ozuna dentifrice. Ozo brosser nango. Ya tongo poka tu bete po etumbu ya tsaka mukemke. Tongo poka. E ko longolo mauvaise haleine. Moura ndenga zawana pour voyager ils a grâce voilà de bouche parce qu'on la pharmacie yaya soit monté bon voilà ozo gêner muninga bo sala na eba bo kuta bo sola ozo gêner et puis il y en a bien là ba poids mouche yaya netu yo oza elo côté moko na kota musique succès zate. Let's héros. Yo le oyo finga belle vie héros. Ya oza na pour ma succès. Pete keba. Ngala ya mabe. Soko pour la Karine ya mabe pour la belle vie. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut.
Roger les combattants confirme, depuis 8000 km, c'est pas pareil, j'ai mis pas Ibele, toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tinkulu mutunkulu mwana mutu kaluta choro na rutu chama megi na para yefsna bana do na bala mafuba kimongi la mbondon cry. Merci à nos abonnés très chers fidèles internautes balandia. Carolina Ikwa à télévision, pourquoi pas na GI, Jemima Ibele télévision, moi votre humble serviteur TK Superflu Maestro, moi na ba maman, les chouchous de tous les mamans du monde entier, bobo ça n'a répété que nous avons beaucoup d'œil, na TK Superflu officiel, chaîne na bino pengwana, et bo pour soutenir quand moi na bino ndeko na bino ya na bino leki na bino ego salanga énormément plaisir. Lelo on a plateau na zanga moko te na moko ya invité na otoko to na ipena maboy ya mbenga semaine passée wana ya bisco na semaine par rapport pe ba dobo yo pe bandika côté na epe parce que ngana bete ki bandika na subi mo arrêter mo appel le côté par rapport à dobo parce que non papa teka to mona commentaire mona moni oyebika te mais félicitations quand même Boyebinga déjà. Merci na Yannick Ntouka depuis Canada. Ours d'amour moi na poto ya Tongo. Yannick Ntouka pourquoi pas na ML mignonne Matangi. Maman na Manassé. Karel Matangi Akabos. Wana batu na base solide. Na kena Paris na moni Rebecca maman na Sam. Maman na Sam pourquoi pas na Vanessa leki ya batu Rebecca Léa leki ya batu Rebecca. Famille na bango mana pesi bino bambo te belé pourquoi pas mana maman na biso abotela biso bana kitoko misatu ya basi kaka personnel na ndeko na biso totika biso donc tout ça toujours ensemble Léon na plateau na zana Jemima Ibele le gros bébé de la presse la fille troublante la fille qui dérange ce caméraman na ngazo ensemble na ngai apanzi na ngano nteke par rapport à game. Bonjour Jemima Ibele. Voilà, bonjour TK Superflu Maestro. Voilà bakisaka mwana ba maman voilà bambote no yango wana bambote bateso ngaka Jemima Ibele. En tout cas na linga bino mwa mingi na linga bino mwa trop na lova bino ya koleka famille bota mobimba famille bota oye toujours oye merci na bino FM 4 fois boss depuis Paris bambote na FM 4 fois boss ma copine de dedans il est même ma copine maman Brigitte Nkoufi depuis Londres na yo papa Jean Boud Maembo motema ya maman Anas depuis Paris Bambote, na famille Maembo Mobimba et là je vois encore qui comment on dit qui met voilà maman Hortense depuis Paris Bambote na yo Yannick Ntouka ours d'amour depuis Canada Yannick Ntouka ours d'amour voilà depuis Canada. Moi la poto à Tongo. Yannick Ntouka. Yannick Ntouka. Là tu moi la Ntouka. Yannick Ntouka. Ours d'amour. Moi la poto à Tongo na Canada. Et kuna mboka poto. Ya solo. Moi ya Mali. Omoni poto. Canada. Poto yango na. Mboka ba Herman Kasongo. Merci beaucoup, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse, la fille troublante, la fille qui dérange. Merci à la famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Australie, famille Bota Djibouti. Merci à notre patrimoine, notre autorité morale, notre pays. Belle vie, Candy, la patronne. Il y a ça coltan, ça manganèse, ça cuivre, ça cobalt, ça forêt équatoriale, maman ça okapi, maman ça fleuve Congo. Tu as la richesse toi nango. Maman ça nyonso. Tu as potentialité nyonso na mer ça nango. Azatu. Mer ça soleil. Voilà. Jemima Ibele lelo tout le monde ndeko na biso. Qu'on se le dise, peu importe ma divergence, peu importe ma lobation sur solo, mais ça quand même ndeko na biso parce que ça congolais moura de la presse. A voyagé pas même un mois, mais a sali plus de 15 émissions, a insulté Kobandana, autorité morale na biso, na artiste comédien oyo to yebi biso to respectaka, na ko étaler bango na makambo a beti. Est-ce que d'après yo ba propos ya moura, ba makambo tout moura lobi pour na ba ndeko na biso. Déjà TK. Ouais.
Moura ndenga zawana ko voyager eza grâce. Voilà. Eza ngolu. Biso tu na mokili o to da bata masumu, hein? Tu as parfait. Voilà. Mais il y a des lissumu et des lissumu tango sala ngo c'est péché contre ton propre corps. OK. Parce que moura na vie na a sala lissumu contre son propre corps. Lobby? Non, le besoin comprendre. Non, comprendre. Na bibo, to sala ka masumu biso nyonso. Voilà. Mais lissumu o moura salaka a péché contre son propre corps. OK, donc moura a péché contre corps na moko. OK. Voilà. C'est un choix. Ngala koya ko telemela ngote parce que ça choix ya mutu oya poni. OK. Bato ebele o bakabela nga, bato ebele o basepela na musala nga na yebi bango nde bazala rati. Voilà. Soka za la sexe ni soka za kandeli soka za kandeli en tout cas na yebité. Yango ngai vraiment na ko condamner penza bato basala ba vie wana penza te mingi pour l'amour. OK. Azungolu aluki voyage de l'hôtel et nzamba salé ngolu na 2023 aki. Alors, makambo tu eko sala na poto ya makambo afandaka nango na motema. Ah d'accord. Abande ko calculer. C'est-à-dire aolia na yo ma o calculer yo mukonga na. Olinga yeba bachu. OK. Una kamo na yebi oyo na bomba. Malheur à bateau tout bosana na moura ba shida. Ne croyez-vous oui, ne croyez-vous pas si moura vient lelo a été via grâce. O azaka meilleur ami na ye. O azalaka msu madame na ye ndenge ye moko grâce à dit que non azalaka yazanga la madame na ye pala nga za mwana. OK. Na bakanga kanga ye babokanga mususu ngai na ofutela ye mbongo pa bimesa ye eko bimpe na internet té. OK. Akwa place mususu ameni masanga ba kale na mbongo abe asinele nga na futi facture. C'est-à-dire grâce à ça elle est trop. Kanda ya amour eza non un parce que place oyo ye a place oyo ye ba yon place oyo ye ba avandaka. Grâce à Bombela et place Oya Van. Donc résidence à grâce, moura est bien OK. OK. Parce que alinga ka aye baka place wana, c'est ça son problème. Mais ba sala ko ba Bombela et place wana moi kento na wana avanda nango. Voilà. Muta conseiller non moura bongo alinga kiti. OK. Asala ba biloko wana. Eza mboka sika oyebi mutu te, a part mutu abengi sur. Voilà. Mutu abengi sur azala mobali na yo, azala soki camarade no abengi sur. Mais oza figure emblématique. C'est-à-dire oza muto yebani na internet. Voilà. OK na mboka il faut ça la moi ba découverte, il faut tambola. Il faut ozala à l'aise en fait. Quand photo place en Belgique. OK comme c'est la prison moko boy oyo yo moko do mi créer. OK. Est-ce que c'était important de dire ça? Makambo tout monde alobi lelo. Bande kolanga ezalaki important ya kolobelango point d'interrogation. Voilà. Ba kombo tu o ya tangi lelo. Ce que lelo ba monique o ana poto ba fundote peut-être ndeyo zo kanisa. OK. Est-ce que yebi ba vie na bango so ba sambela to ba sambela raté. Ba niveau ba comment la ngo so le ko na ndenge ya spiritualité. OK. So le ko na ndenge nganga ngaza na comédien moko boy aloba. Abiye mwana wana jemo sakana ngala lala kana butu te pour na théâtre. Mais pour la musalo à tête ngala lala kana butu te na luki na butu. So na moni na moite na beti mwana te na luki na butu. Tala bat ba ko ngala ba yebisa ngala oka somme on a dit oh. Donc il ndenge to ba ko baba so bazala boy ba luka bazwara succès on ndem so zwara te yeswe fulanga nzambe pesa nga succès. Ba so kana zo ndenga molili. Luka ye. Na luka nzambe. Te na bi luka muto na lokani la wana. So comment loko solo là? Ah d'accord. Tu te comment soko solo na biso mais aloba ngona batant wana parce que na lobia ka ba vérité mo ya na TV. OK. Ayaka aya lobi yango. Parce que tanga lobi yango na bato comme luka na molili et puis batant na nyusi na c'était on a combien constaté bitumba mo makasi. On a combien la guerre à esprit. OK. Sikoyo zasko na bato bongo ba ata 5 6 yo moura. Voilà. Est-ce que au batama wapi? Parce que la mono dans la TikTok o tepe nzembo. O tepe nzembo nzambo zo yoka. Na makambo to c'est internet. Ba vie oya bato BBC, ba réputation oyo BBC et le mot est important le quoi réputation exact. C'est ça, il s'agit de ma réputation. Mais le quoi ça langa bien que oh tout oyo bato oyo lo beli wala ba salle na théâtre. Au réduit en pour la makambo lobité. Bato lo ba salle na chronique pa papi mboma. Lelo za DG ya chaîne munene. Yo continue à faire des bêtises na yo parce que lingo créer succès ko ba 30 000 vues au matin la ba vue au liambonga masumu. Non, j'ai la rage.
Et ça m'a pitié, ça m'a mawa, muto koli boye, koza na maele te, likola YouTube, o sa makamobe, o mettre vie na yo en danger. C'est une vanité de vanité, ya YouTube eleka. Mais ta vie, ce que pour ça 2 semaines, ozonga tant mieux. Mais ce que pour la vanda, bah comme on est comme même sur ça, il ne peut 1 mois 2 mois, on peut pas bossana. Mais mutu ba kangela okada, ezanga ka occasion. Okama quand la milemo même sur ça na château rouge boy wala milemo ba na masoki na matonge kuna na Brazzaville soki na Belgique kuna matonge parce que kongo ba grand ba tio potel kamo bosala kango peut-être na septembre ba yo kato potel na novembre na décembre yo bossana. OK. Yaya mzamba asalio belle fille boy okoko komi batela te. Oh beau garçon de belle fille te yazara mwasi o nene akutu mta confirmer kazara mwasi bongo nene amta ebi ebeleki na biki mu aza mwasi bongo azara mwasi nene amta lo ako confirmer ka mwana nyoso. OK Kazara mwasi. OK. Makambo osala bote seulement mwasi. Ah d'accord. Basi ni wala sala en toi. Ah d'accord. Mobala ko sa mama bote. OK. Mobala va pas prendre son temps même sa réputation mutu bongo. Vraiment. Et moi, je dirais qu'il y a des sika oyo boloba pour la belle vie. Voilà. Elle a su se battre pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Na musala na ya sala atkala ko booster ata ba vue même il y a ba film. Vraiment. Même il y a ba abonné. Et elle a été récompensée par les prix. Les trophées qu'on se dit parce qu'il y a des trophées YouTube. Voilà. Par rapport à abonné au YouTube, oui, cette dame a mérité d'abonner. Félicitations. Et puis, Balobi, elle est la première actrice congolaise. Oh là. Il y a un trophée au milliard, il y a des artistes congolais. La première. Il y a un guide de la génération. Il y a un guide, même il y a un kolo Mamou Teke. Oh. Il y a il y a un guide de Mamou Teke. Vraiment. Ça veut dire qu'il y a banda kama muteka ya kaka la subasima na ndenga se. Belili. Hein? Belili. Comment muteke belili? Ah d'accord. Mutu azalaka lutte contre la génération. OK. Na nuna te ya ko ba mukuse na okota. OK. Mais nzamba ndenga sala batu na. Belle vie kanila pa. Oh mu ya mukuse na okota, nzamba ndenga sala makamu na. Sko belle vie sko ndenga za bon asko yo leader. Ya ata bozwa trophée wala bozwa ngona sima belle vie, l'histoire retiendra que il y a une femme congolaise, une comédienne, une actrice, au nom de Belinda Kandi, qui a eu à prendre les trophées YouTube avant Binonioso. Voilà. Même si vous êtes bon, ce que vous m'avez abonné, vous êtes à na YouTube. Okay. Mais ce sera après Bellevue. Oh non, Lobat. Oh, ça sera après Bellevue. Il y a tout à tout le à tout ça le il y a une Simabela. Nio se bossa Simabela. La fuma chaîne YouTube la Simabela. Na kompe na communauté nga ba kumsanga na Simabela. Oh ba yo moko zaka famille boto ya tanga. Bela Castayo tempela boto bande yo wana kuna oyemba na bakinyi ba ivoirienne. Bela Castayo. Bela personne pour ma fille. Yo sala nini pour la belle vie. Ya ba sa belle vie trophée dans la tournage. Mutumo aza lezi ko li papa na yase chemise na pantalon aza lezi apa mamute. Na tournage era on la tableau na ko se maquiller na la normal naturel na lingara la patronne par rapport à elle naturelle voilà. Parce qu'elle est naturelle elle ne force pas au fait ya muta conseiller boye soki da ba camarade no wana batika la kolingo te soki da pe ba mpuku mutu ba salelo makamu pour que o voyager ba futelo makamu nyonso okay yo komi kula ba loger yo ba bile pour na récompense soki sambu sala soki aye ya o sambu saye na le côté pour ton information voilà parce que ça musique bato azaki na donc bato azaki na ensemble ouais azaki na ensemble azaki na teka ensemble ko déplacer qui a Italie via teka peu importe est-ce que ça censé et ko Italie ba vie bandeko oyo azaki na ensemble il pas un vinaït OK qui pas un vinaït il pas un moi si ya chroniqueur chroniqueur moi ka mabundi bo mulai moi munene il pas un moi sa chroniqueur il pas de la comme comme ça to voyager ndindikape na kotaka koma mbai ne ah d'accord ah ya awa bokang sangati kama ko yebeke ne ya marina la ba luka ngapi na tada na poto ngapi na lobaka bongo parce que poto bakanyango te OK mais réaction ko kana kenengo ya propre
J'ai mal ibele taki famille Bota, vous avez mon famille Bota. Alors que l'on t'a ba le bakela mobali muta bengi si yo. Non, mobali ngo beti muninga musinjo. Voilà. Alors que l'on a bongo ta. Abeti nini? Baba beti muninga na musinjo. Abeti nini? Barizi. Te. Ona wala. Kenebi baninga bazala bongo. Te. Nani mususu wana? Basara Barizi, Lekechu, Moura, comme ça, na décaré, bamasta bango. Bamasta ne bango na ozana bango. Torika bango mo ndé ba besoin matière. Matière pe kota ki na tongo. OK. Matière ce que kota ke ba papa ko toujours comme tox. OK. Babi ke non ndaza bongo akei mutu ameme la poto. Ezali mobali ya camarade na ye. Comment ni nani? Azaka pe na terrasse. Na Lingwala. Ah d'accord. Ah OK. OK. Namoni na comprendre. Bon, on a des journalistes, je ne sais comme parce que par rapport à hier, mais babouine sont des idées à combo de terrasse lingua pour comprendre. Pour éviter les problèmes. Ah d'accord, pour éviter les problèmes. Après Moussinzo après. Alingi mobile na yete, alingi mobile na ye apesi mobile numéro, balance ko amemi ko na poto. Ko balance ko amemi na poto. Au fanda na yo, mais il faut zonga. Est-ce qu'il y a comme compliqué à bozonga? Abia ozonga ti. Papa pe mafinga oyo. So orozonga te ko nanya ko linga ko yambo na kata ndaku na ye parce que obanga soka yambio makamutu etale même koloko luka ozo mukanone okofinga ye. OK, c'est ça les problèmes so fait que favor. D'ailleurs o kata comme si ndongo sabo obebisa bango de confiance. Obebisa ndoka ni omi bebisa ye moko confiance nanya ko pesa sous confiance omura. Nani akopesa sous confiance tango sa makamu yeba na obebisela muninga oyo réputation na obebisela confiance ya batu pembeni na yeba mone mutu mabe tout ça est-ce que ngamo ko mambo na parce que na mi bongisa. Merci beaucoup, Jémi Maïbele, tout le monde qui peut Moura de la presse ninga saliba différentes émissions na ye mais Jémi Maïbele, Moura de la presse na Karine Mokonzi bayoka na raté. J'espère que vous très bien. Bayoka na raté. Mais tout le monde a justement ya Karine Mokonzi après Marambo ya Moura, Karine Mokonzi ba yé que ba propos tenir concernant ba artiste et comédien. Aux chinoise d'après yo. Karine Mokonzi aux Moura famille Bota si mami na autorité morale c'est Belvi Kandi la patronne. Moura fingara Belvi Kandi. Karine Mokonzi sous yé na Moura ba na mais apparemment comme ko kota li sous ko kota le Moura Marambo Moura zo ba c'est que ça na ouais frère atumba sous aye d'après yo. Okolo bani pona. Déjà quoi rectificatif na la chinoise té. Aux la chinoise té. Dans le bango, je suis la sœur de Karine, notre mère. Ah d'accord. Mais la zara chinoise. OK. On appelle la famille Libota. OK. Je suis Candy, la sœur de Bellevue. Ah d'accord. Ma famille Libota ba fan na biso. OK. Ma chinois ba fan. OK. Là za chinois té. Moi on a comme chinoise. Ata Karine la sœur mabe na l'urbanité. Voilà. Pour la chinoise. Non ça la hypocrisie. Mais si on a sœur à Karine, ça c'est mabe na Karine koto ça mabe. OK. Si on a sœur à bébé te mère koto pe no ke mabe na oluba. Ngaza mutaveri. OK. Déjà tant makambo e bandi. Sortie médiatique ya Moura tanga leki. Tant on a moni Karine a salé mission na sima mutu na lela. A trahi quoi? A trahi te. Nabi tout qui est barré, tout qui est tout ça ba logique. Tout est Karine Mokonzi ah. Ça analyse la normale. Baronne, voilà. Tout est grâce temo ah. Voilà. Tout est Moura awa. Bango tumba ba sala Karine mabe. Moura na grâce temo. Bango tout. Ba fingisa Karine, ba finga Karine. Ba tchola Karine ba seka Karine, bango nyonso. N'est-ce pas? À l'exception des personnes. Voilà. Mais là bango tumi balé nani o afana na Karine c'est grâce. OK. S'il faut kozala na loko mo beleki entre bato ba finga nga motel ke o na vana na ye. Malgré ma be, mais mwana ngo na fuli na musalo. OK. Ala mwana ngo na bien koleka bato belé. Voilà. Akoya te ke no ba na siko rappeler batu makambu oyo na lobaka po na grâce moninga na lobaka grâce boye ngai na salaka grâce boye nga te na lela j'ai pleuré. OK. Nabila Baronne Au café. Oh là la baronne yo ko kota te lo remonter au Moura lobby oya côté lango pilipili na munga non soza muta finga mama Charlotte c'est Moura. Moura côté na ba niveau mo bo côté finga rieta sala nyoso oko sango te soko linga grâce te oko sango te Abenga oya mirinda
tala osala ngote. OK. Ngaso na mwa keno Karinda bongo ayo makamobwe. Ata soka bate na okotela moura. Mais OK, bato ko pa ayo kwa appuyer malobo moura lobaki moi je pleure. Na regretter ngabi na regretter ba temps un sou moura ofinga Karinga na pe na fin na fingi moura. Yo benga nde moura ayo ka be sa ba ko se répéter ça mère au moins passe na va na ofingi. Na ofingi ta. Même de la va na ofinga moura ta. Pour Karina teyanga na vie. Nga pena Karina teyanga. Ate oni. Batu mususu oto yaka to intervenant to côté la Karina. Oh ya benga biso te ndenge ezalaka. OK. Na benga mutu bo côté la nga. Na sala bote bo côté la nga. Karina sala la pena bango. Karina sola bango Karina bongisa na bango. Atuna ka mutu moko tekena na bongisa. Abiso sikana ba yoy. Nga tikana yoy na Cynthia Kapache. Lelo pour na Karine Mokonzi. Et ça là nga passe ka pour na Cynthia parce que nga monde le kinera na niveau na équipe na niveau nga ça c'est pas moi. Oh ngate. Au finga pe na Cynthia. On a vu Jemima ça c'est pas toi. Ça c'est une autre personne. Oh bah là ici c'est pas yo. Migra ninga ya za kama ile ko zo vidéo na bena mbangu pe na ba télécharger til biso vidéo tout année on finga pe na Cynthia Kapache. Oh, ils ont regretté lelo. Ya. Oh lelo Karine Mokonzi comment solo na Cynthia Kapache. Te ba sola te. Ba sola raté. Te ba sola te. Na ba souhaiter même ba solo là. Ah d'accord. Parce que Karine a besoin ça la peine bat. Ah d'accord. N'importe kuna. La baronne c'est normal na makambo ba bevi na banani boy la baronne ya c'est normal. C'est normal. Andé. Parce que banda yo kana souté. Succès si là eh. C'est aussi la thé. Des succès si là. À part que yo ko so yo ko de succès de dindi. Des succès ali parce que Karine Mokonzi a da combo. Ah d'accord. Pas si les a passé. Ah OK. Mais seulement qui abandonne sous ko. Alors on a sous habité fona ndasanga mudembel. Tant à moni makambo et pas la vérité na yé parce que chaîne nefelia. Et la matière. Ah d'accord. Aye pe na ndenge ba tu me pas comédien na ndenge na yé. OK. Mundir Mbappé. Aye ba tunie question pour la ko invité. Na toute question pour na émission Mundir ba. Pour ngana yesu na émission Mundir ba. Vas-y ton mami. Mundir Mbappé. Na tout na yé ndenge za la Mundir ba na tout na yé. Aye sko que non ko ba tunie question oh. Kasi ba génération ko finga, te ba génération Karine Mokonzi. OK. Bazui audio batindeli Karine pas côté lango live ce qu'on a Karine na mundi ba nanga fuli muninga mundi ba mutafundi afuli Karine parce que nanga donc muninga actualité Karine alalaki na ye mundi ba sali émission à lobby nde yango esali ça sali yango ndeke ndeko nanga c'est mundi ba famille bota na makambo bi wana ndeko nanga na makambo yo na chango poa po yepa ya et puis ça fait ka makambo po ada Karine Mokonzi tu na pas Karine fa timba Karine ya bando sa live asuki otaki na TikTok. Belvina si la bo peksa mi kala na bino. Yaya. Karine. Ozana stati mususu. Tu es mariée. Même si na poto c'est la femme qui domine. Moi sinde akoko benga na mobali na ndako. Ne moko le bako na TV. Mais ozali sou Karine Mokonzi oto yeba kala to ba Karine Kikuli Mokonzi et na sima. Okay. Tu dépends de ton mari. Vraiment. Il y a d'autres choses comme ça à la télé hein. Maman kolobate. Tika te ba mboka ba ya. Voilà. Tika te ba Tony ba ya. Voilà. Mais yo koyate. Ya yebele ba na kingo ba ozanga mayaka. Voilà. Nga lobango, c'est une grâce. Être marié, c'est une grâce. Si aujourd'hui tu as passé un ngolou à la Bali, il y a nos accords youtubeuses, voilà. Mais je vais me transformer autrement. OK. Il y a d'autres choses dans le bango souté. D'autres choses dans ça en termes de thé. On est qu'on a zat, on est qu'à fourmi docteur, on est là, on est bisala salamon. Voilà. Il faut que ça moi c'est oluli. Même pas. Ah OK. Non, c'est comme bozo lo ba ça que les cadeaux laisse la mise. Oh. Là le baka. Yo tumbara partout. Mais que ce soit avec moi, c'est bien. La baronne. La baronne. Na comme na équation à plusieurs niveaux. OK. Côté Karine, côté Belgique. Voilà. Mais Karine jusqu'à la fin de Belgique. A fini Belgique, mais tu dis que Belgique na si la bo pekisa ba. Et à 5 à 5 autorité morale oyo défendre oyo voilà oyo lelo autorité morale oyo défendre lelo comme on eza cité na makaba bêtise nyos oyo il s'agit de réputation ya autorité morale na yo déjà Karine Mokonzi la yena ba propos d'après yo consigne no pesa na ser na yo ya tenga conseil ko pesa Karine na TV no sata au salati na téléphone na numéro ya Karine OK
na obenge na téléphone kino mama Karine Mokondi la baronne mama bima mama mboyo bien sûr la Chine ya maté fo bolia za na neutre OK cause na parti prité est-ce que que Néné ya alinga Bellevue makasi OK Néné azali leki ya Bellevue leki ya la patrona mais za basi je me suis Néné ya ko défendre si là OK a ko défendre si là Néné aza bongo OK mais peki se bolingo nete na Bellevue kandi voilà vous doit comprendre donc c'est pour dire quoi elle en matière mais na tango lelo koya na te pour la matière ko yo mundir ba yo zelo ko fixa Bellevue non Bellevue n'a pas de problème avec des Chinois. Bellevue n'a pas de problème avec Karine. Non, Bellevue a des problèmes avec Karine. Après, les Chinois, ni les Chinoises. Non. Les Chinois, ils sont des warriors. Voilà. Les Chinois, ils sont des cook. Ils ne pensent pas réfléchir. Ah, d'accord. Ils vont réfléchir à ce des dégâts. Ils vont réfléchir à ça. C'est pour la mouton, ils vont perdre. Bah perdre n'a pas eu ce qu'on a sima. Or ce n'est pas bien. Merci beaucoup j'ai maïbé les vidéos maman na biso Bellevue kandi la patrona minatire yoyo ekoti kala na mokili koleza kumisama alléluia ya là-bas tout le monde Gingombe tout le monde maman na biso tout le monde bandeko beli parce que tout le monde dada na kati mais des gens balobi il fallait pas la patrona. Oui, la patrona en communal. Ah, d'accord, comme ça plaisir. T'es la patrona, comme ça la moi sentiment. Aïe, parce que la chose à la patrona. Bon, moi, la président de la République, on a même pas bisou. Voilà. Bon, ça m'a délit, on a stade de marque. La mise sur le monde. Voilà. Parce que la patrona, aïe, parce que la patrona, aïe, nanko. Nanko, hein? Eh, na kanai. Ah, vraiment. Il y a tout le monde sous. Minatire, ekoti kala na mokili. Kolo yesa kumisama oko finga nyoso ekoti kala na mokili wasko nani gimu to yemba oye gimu to sa rando asimpe ate frère mazo yemba wana otaka bi ya kuna zo sili ya moteme zo kufa ya ko ya na ote baso la mamba ta ko zo kwa jouer vraiment osala mamba pe kwa gibo e bona ka mutu pe na deda dans les randos. Merci beaucoup, j'ai maïbelé, puis là, tout le monde est là, mais jamais bêté. Comment on bête, ya? Comment bête? Si je fais ces mises au monde, il y a un boulot, il y a un boulot, amer, au cas où on a cassé des poubelles, négligé, mon gobel, la manga, au moins, le mot, moi, on a raté mes learnings, ça m'a cassé, parce que compagnie me peut on a des cas tout le qu'il connaît dans l'Ibakouté, même au Kolokoute dans l'Ibanga, n'a pas qu'il connaît dans l'Ibakou. Merci beaucoup, j'ai aussi derrière la caméra pour qu'on a Mikebi Exode, voilà, petit nanga tout ça, mais nous longo musala, longo. Merci, bisa bien que jamais les cas, ça pourtant, moi, écoute, j'ai maïbelé, nous sommes vers la fin, il y a ma son abisso par rapport, il y a Makambo, tout le monde, si vous avez un message relancé. Namoura, message de relance. Déjà, tu as un conseil. Conseil, tu as un message peut-être. Tu as un message de été. Ok. Tu as un continuer à sala. Et puis, aux armes, sala, on a matière parce que dans Boka Sika, il faut lire, il faut ça la boule. Mais attention, le karma existe. Et puis, il y en a bien un poids mouche. Yaya, net yo. Oza elo côté moko na kota musique succès zate neti héros yo le oyo ko finga Bellevue héros ya oza na pas ma succès baby sauter oza na problème il y a succès tout ce que tu peux faire à la télé pose le succès et ça passe quoi bien on compte la bakabo de tête oyeko kota donc yo neti yoko oyeko mi kota na makasi est-ce que tu as la qui ti makambo ebimi comme les aki cité est-ce que yo penoza wana nini hein nyonso bozo lelo c'est une grâce c'est une grâce musuni ya bongo koza musu grâce pour ça na ye akepoto musuba wa mbongo langa na bomba ngo na sala ngo boye mbongo langa na sala ngo boye mbongo langa na fungola boutique mbongo langa na somba voiture ezali ndenge nza ba peseli yo komi tomba mate ya kitako descend sur terre ya no monter na mutu mo ba la jeep là oui beti mi pe final pe baby et comment on va monter histoire personne à zéro oser le côté ba le coup mutu bo ça ba mutu bo ça la Bellevue c'est la patronne
Belle-vie a patronne. Quand vous avez besoin de bongo, est-ce que vous avez besoin de dentifrice à malonga? Yaya, Sassonide, c'est la meilleure dentifrice. Oral B, Colgate P au conseil là. So mon espèce si matin mauvaise elle n'est continuer kaka. Zoua nini oyo, nini bicarbonate de sodium. Ozuna dentifrice. Ozo brosser nango ya tongo poko tu ebete po etumbu ya tsaka mukemke tongo poko et kolongolo mauvaise haleine parce que au moins moi si munoko so là je me demande tu embrasses comment moi non je me comprendre keba kolingata na simbo suna côté le pete keba ngala ya mabe so pour la carine ya bon pour la belle vie keba même awa, citron. Il faut chercher ça. Citron, bicarbonate de sodium, pas cola. Au moins, moi, si on a dit pas ma colonne, c'est la forme comme ma biata, le quoi, le comment. On va prendre besoin de symbole de décortiquer qui toko. Alors, keba. Na ma comment tu as besoin de voilà, succès, puis tu as foulé par terre. Keba la belle, héros. Oh, pas tu dis là, on va pas comme nous, comme star, mon boy, nani yo. Ne pas trop comme un pifon, on a l'autre. Yo nani yo wanan posi mwa papu wala mukiozuwa yo nani yo et puis nyango zweli yango botema sumu nyama mutema sumu muta ni papa excusez-moi tu m'avais dit de ne plus parler comme ça so boni buzoba boyoko boni no somme ta tali ko kuma kutema kasi somme ta vandi batela botninga elle qui azana nani pour mouche le côté ta oyo le côté so ko to le baba finga le bitu ba le côté bon ba kisu na yo on c'est français de maele mon solo bon ça la mine no wana ça moi lavement ben de bouche parce qu'on la pharmacie yaya soit un monte bon boîte ozo gêner muninga bo sala na eba bo kuta bo sola ozo gêner ta bouche là ça pue faut chercher une solution quand même non faut chercher hein. Merci beaucoup, j'ai maïbé comme le Nasuka, dédicace pour le Cameroun, pour la monnaie au moment où et Tigana, qu'est-ce que c'est? C'est qui n'est non mouton? Voilà, parce que moi, je comme yébat. Nous sommes tam non solo, bah t'es non mouton non solo. Vraiment. Comme yébat. Merci beaucoup. En tout cas, je demande pardon à papa. Papa, excuse-moi si j'ai mal parlé. Parce que papa pexenga ma cambo, coquin, moi les colos, donc il fallait que je le dise. N'avait pas abordé moi dame. A tout petit peu moi mouki, pas trop. Voilà, écoute, Mickey, merci pour l'image, merci à Migra Malundi, merci à tout le monde. Bolinga Jema Ibele. La personne mbote na FM 4 Fabos. La personne mbote na Yannick Nzuka. Yannick Nzuka, avec Lingala Borakaye. Yannick Nzuka depuis Canada. Ours d'amour. Voilà, non, géré. Yo, papa! C'est moi qui va te gérer. Yannick Nzuki. Nzuka. Yannick Nzuka. Yannick Nzuka, ngaba géranga te. Moi, il faut passer par moi. Yo, là, géré ngai. Est-ce que ngaba va les gars là? Passer par moi-même. Mon numéro est là, il faut passer par moi. Voilà. Merci. Maman Brigitte, un coup, fille, va me là. Papa Jean-Boud Maembo, depuis Paris, Maria Maman Anassa. Mamie Tadine de mon cœur. Merci à tout le monde, Bolingaranga. Et puis, la famille Libota Oyo, Bozoya forme le. Et Bimbino Bampuku, Bozoya forme le cas famille Libota. Nasina Timilunga, Kozwa audio, il y a un problème. Kozwa il y a un problème. Très sage. Non, parce que le numéro n'a compte à Caro. Voilà, plus 243. Voilà. 89 155 41 67. Ok. Plus 243 89 155 41 67. Voilà. Benanga so sepelité, mais la maman est belé. Mungwa, café, ozonga non normal. Merci beaucoup, j'ai maïbé les gros bébés de la presse. Vous comprenez que j'ai maïbé les gros bébés de la presse sur Pandinteke. Merci à la famille Libota Paris, famille Libota Londres, famille Libota Canada, famille Libota Mokili Mobimba, famille Libota États-Unis. Yannick Nzuka depuis Canada. Ours d'amour, Mwana Poto ya Tongo, Mwana Poto ya Kala. Ours d'amour, Yannick Nzuka. Depuis Canada, pourquoi pas na Karel Matangi Akabos, Karel Matangi Akabos, ça rend des tours na yo. Emel les mignonnes Matangi, maman na manase. Moi c'est moi me couser à tonda.
na Paris na moni Rebecca Rebechou Rebecca maman na Sam ya batu ya Vanessa ya batu ya Léa depuis Paris. Merci na famille Malabino ya trop merci na famille Teka de Mona, merci na Migra Malundi derrière la caméra, pourquoi pas na Mikebi Exode derrière la caméra, batu tout balinga Teka super fuma instrument ba maman. Merci na Yemoko autorité morale Belvi Kandi la patronne, Belvaza Congo, Belvaza coltan, Aza manganèse, Aza cuivre, Aza caoutchouc, Belvaza forêt équatoriale, Belvaza okapi, Belvaza océan, Belvaza fleuve Congo. Boya. Pele. Ciao na rutu chamo mega na para yepsina bana do na bala. Merci. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.